Balobi elambela bana poto. Elambela bana poto ba ekola ka to ekola. Donc la deuxième partie ya Jésus na biso. Nanga kina pesa na mbote nanga maman Malongi. Vase d'honneur à Jésus-Christ. Vase d'honneur à Jésus-Christ les cas pour la mission. Vous s'abonner pour me belé na vase d'honneur à Jésus-Christ. Mikolo toza na confinement yango to bozo mona biso te mais tozonga mbote maman 12 yé pas à la couleur na vase d'honneur à Jésus-Christ. On a la mission moi qui toko ezalaka nenge vraiment na encourager biso on a bete no lisolo bowe ya mwana mboka sali elamba marque na ye asali marque na ye pena to soutenir mwana mboka MG Star Boutique bon aimer page MG Star Boutique et ça biso vraiment bien sûr beaucoup aimer page oyo karaté boza ba jogging ba t-shirt eza ba chemise eza moi ka chemise o ezali mwana mboka donc ba chemise ezali ba chemise ngoyo ba t-shirt eza ba jogging ezo ebele so beaucoup na page ne bomona MG Star Boutique numéro de téléphone eza wana bobenga to posta partout. Merci na ba client na biso na États-Unis hein. Merci na Bellevue TV Bellevue. Merci vraiment pour nous soutenir MG Star Boutique. Nzambe apambola yo Bellevue TV ano to koma 1 million d'abonnés. Toye. Amen. Na musika na bosse te Mandoi mami mbote. Toza na makusa. Sikoyo. Comme la deuxième partie na biso. To sala sauce na biso ya Jésus na biso. Nous c'est lembi déjà. Donc on retient matungulu. Tozo nikango. Faut nika matungulu. Faut nika matungulu. Balobi les castars azastar, yaza star à YouTube te. Yaza star à YouTube te, yaza star à YouTube. Mimi tonga. Totie ai na céleri na biso. To sangisi. So lingi pipi mi balé belé ou bakisi ka kwa bana bakolia tika nu to manda ba mai. Oh, to ni kabil tonika ndongo na biso mafuta tu totie na moto yoza moto ceci c'est le moi ceci niki blo na biso nyonso niki blo na biso nyonso c'est bien après donc ce que donner qui va ingrédients na biso to check sur na kati awa omoni après to zui kalingango ok mama eni kalingango na oyekola nga kalinga te nga na bwaka ra bona bwaki bwaki mais na comprendre te yango babi so yebi te tuna na okalingango so oyebi te tuna esalaka bio oyeba na otuna nde oyeba bamosusu balingaka olia eloko fo otuna basala yango ndenge nini te na ziki mpenza mwasi so aziki abanga moto te balobi bongo te obwaki mwa bouillon moke na kati jumbo na biso baloli yango totika mwa etoka mwa moke tozosala nini na biso na moto moke kaka ntisusu bagégere na moto totia moto na se pene totia mwa mafuta mpo ekalingama donc koto bagése ezokalingama koto mpe sauce nango ezokalingama wow nayebi sino sebene ezalaka awa soki olingi yango okokomande baosalelo na fete asala yango boye na fete mpenza bien na fete elia mama kasi soki olingi yango ya ebele baosalelo so oza na fete nde makambo ezonga mpo mikolo tovandi na bandako soki olingi yango la otala nde ozala na ndako wana basalela baya otikelo liboso ya porte na yo nyonso olinga ata mbisi komande na yo nyonso mwa citron
totie na kati. Oh, na citron. Wow. Citron. nayebisi bino mingi te mwa moke kaka todécouvre kaka kolamba totikani toka mwa moke etoka awa tosani mpe tokalingama ezokalingama yes totya mwa mai moke etoka mpe ebela akisi mai ebela mpe kalingama yango ma couleur et ça moi bien on peut changer couleur ezokalingama ezotoka bamekaka kaka bayekolaka mpe kaka kolamba bayekolaka kaka eza kaka koapprendre toza bato mosusu omona ayebi te alie eloko aseke nango mpo atuni azomona kaka soki atuni ndeti akomiso monene banini nonnontuna te bongo te tozasi na batamaka mbwana te toakosemaka tama bakama motema latante mitema mabe te latante jalousie te so okomprendre te eloko otuni esa bien afrique tokomi na temps toya na bomoko bomoko nde esalaka makasi ya nyonso kaosalinga otuna te ndeti filmu nayebi kala tuninga ndenge balamba skiner batie otyango mpe koma vere otyango nini bicarbonate na explike mpe asali bimi nango mpe bien mobali nasepeli nango liboso na baboyi na alakisi yo abokoloba mpena ko ti moto alakisaki yo alingi te ayebisinga enaiso po mobali nakokumisa yo mpe deja olambaka bien kabe ngamona bukala oseka mimbali yebi te alambaka ne bongo te vraiment eyebi kalambaka ne bongo te abone koloba eza koloba na ye te amona seki na ngai kaka ngabe malambaka toyekolaka kaka c'est ça so oyebi toyekola tuni nango kaka biso tozoyekola kaka sauce na biso ebeli essaie combien de minutes na moto esali 5 minutes ba 5 minutes ba 5 à 6 minutes tosopi yango fo tobalola yango siko yango banisi komixe kokalinga yango so na kati kalinga na kati toka so olingi pilipili obakisi pilipili balingaka pilipili ebele oteli pilipili ebele biso bana baolia pilipili ebele te so bana baolia pilipili ebele te lelo totie deja moko deja tokika mo pilipili so bana baolia pilipili ebele te yangoyo basemai te tina basemai te okani yango kaka sauce deja eza nango obela obela obalola kaka sauce mpe eza mpe ebele bato bamosusu balinga mafuta ebele nga tina mafuta ebele te mafuta ebele na mpe na nzoto sauce eza ebele mona basama ebele te eza te yango nangaki pembeni yango mpe pembeni
biloko na biso toni bande totiaki ai ginger matungulu totokisi yango totiaki na muscade. Après na sauce na biso tonikaki litungulu céleri na ai na kati tokaningi toniki après toma tokaningi ezwaki biso ba 7 minutes ya 5 minutes après tobwaki na kati tozotoka tozokaninga yango totiaki mwa citron mpe na kati mwa citron na kati esala mwa goût yango oyo ezala mwa biso babwike biloko ya mwa misgel bafete mpe yaka bien oyo na biso yango peti tokoki komeka siko biloko na biso ebeli yango oyo tokangi madugrasi oyo tokomeka mpona na lambi yo babi biloko na biso ebeli bosabone massivement na Time of Grace yango oyo biloko na biso ebeli yo meka biloko na biso ebeli ya namoni basala yango mpe na yo omeka nde basala yango nakangi moto na biso suka bato baosepela so balekisa pilipili ayi ezala grave kitoko makasi yango oyo tokomi na suka esili donc bon ngoni ezalaki elambe ya bana poto na vitesse ya mami sendeke mama loboko ye alamba soza na besoin ata na ndako balamba bayo otikela yo problème eza te balamba bayo otikela yo donc yango ayaki olakisa ngai nalingi yango mpena mingi me nayebananga ndenge osala yango ndenge eli asalelaka te asala na ndenge na nga mpe ebima yango mpe mwa gu na ndenge na nga mais boye sikoyo nayebi sikoyo mpena c'est bon yango na ngai na bano osabone vraiment ebele massivement na Time of Grace bosabone ebele toza na besoin babone na bino bobosana te kolak page na biso MG Star Boutique eza marke ya mwana mboka aza na mwana mwa botami ya 2017 ana posa na yo posa na nga po tobokola ye akola babiso mwana aza na limwaza motu moko mais soki abotami akoma ya mokili mobimba donc ide ezalaki ya motu moko na papier na biki lere ebimi eza na posa na yo posa na nga to soutien na bino esala bien na MG Star Boutique bao balanda Bellevue TV bamonaka numero mo eza wana MG Star Boutique www.MG Star Boutique bamona yango donc epilipile tika nzambe apambola bino merci bandeko nyonso balandaki biso wana ezalaki nga sœur Marie Grâce merci na Dervine mwana sœur MG Star Boutique nzambe apambola bino bisu bye